Avec Oyo, atambolaka mutu, mais lelo atamboli ye moko, likama kokamwa mama Chantal. Ah, bandeko na ngai. Avec atambolaka na mutu, lelo atamboli ye moko. Avec na mutu, avec yango azanani. Et bongo mutu azanani. Tout est possible yango yeye. Tout est possible yango ezanini. Tout est possible. Eye kotalisa bino, misala nini oyo ba handicapé basalaka. Handicapé pasa mutu lokola yo. Landa ye, oyeba, misala nini oyo. Bandeko balandi ya émission Tout est possible. To pesi bino mbote mingi esika bozwami. Émission na bino yangoyo. Émission oyo elobelaka nyonso oyo ba personne en situation de handicap basalaka. Basalaka nyonso lokola bato nyonso. Zambi bakeseni te na bato basusu. Bango pe bazali bato. Yango wana émission na bino ya tongo ya lelo yangoyo. Nanzela ya émission oyo tokopesa mbote na président na biso Billy Maluwa oyo a sacrifié espace mobimba pote biso te ba komilobela. Tokopesa pe mbote pe merci na mwana musala na biso Jean-Marie Mboma oyo tobengi le grand coordonnateur. Topesi mbote pe topesi mbote na ba femme handicapée nyonso esika bozwami oza mwana bino mwa ya basi to pesi bino mbote pe to souhaiter bino ba bonne fête. Tozali na esengo na tongo ya lelo ya kosolola o etali handicap pe élection. Tomonaki lolenge nini ba élection esalemaki na ngambo na biso ba personne en situation de handicap. Yango wana tokomeka kolobela na tongo ya lelo pe tokoyamba ndeko na biso ndeko Marcel Mukadi Mpanda. Marcel Mukadi Mpanda azali ingénieur technicien asala génie chimique et métallurgie. Azali pe acteur politique. Yende azali coordonnateur ya fédération ya INC Lemba. Mbote na yo ndeko Marcel. En tout cas, soyez le bienvenu na émission Nabiso Tout est possible ya tongo ya lelo. Ndeko Marcel ndenge toti koloba to yambiyo na tongo ya lelo tokosolola o etali handicap pe élection. Motuna ya liboso ezali boye. Ndeko Marcel ozali acteur politique na lingomba ya INC. Kasi toli toyeba kaka adhésion na yo na INC, est-ce que ezalaki facile en tant qu'une personne en situation de handicap? Tebi ke biso ba makam na biso tozorango na facilité te mingi ezalaka, donc il faut to bundananu na ebite yo adhésion na yo na INC ezalaki facile. Merci beaucoup ndeko na Rémi matondo wana ki technique nyonso ya FM to pesi matondo mingi na ndeko na biso maître Billy Maluwa. Bande ko biso nyonso baza kosala ya solo poser question ya kolobake voilà. Est-ce que déjà l'engagement est facile? Oui. Nairobi est en Dengwana. Est en Dengwana adhésion est facile. En principe, na parti politique, moto nyoso, oyo mental na eza bien. Baboya kaete. Pas occuper ba fonction. Ba yamba très bien. Et puis la série musala moko eza très reconnu.
donc tout le monde bon nyonso bakolanda yo bakoyeba kele no doyen ye wana za wana toza pari ba cofondateur ya iloko wana depuis 2010 tilelo toza wana mais déjà ya solo ndeko Marcel adhésion ezalaki kitoko longonia na bakambi ya parti INC na ndenge bayambaki yo na pete nyonso zambi ndenge na otolobake biso ba PVH makambo na biso ezalaka na PTT makambo na biso ezalaka mingi na benda chakal donc na pasi na ba difficulté mais bango bayambaki yo na pete nyonso longonia na bango nyonso ndeko Marcel na bandeko oyo bozolanda biso en tout cas na ngambu ya ba personne en situation de handicap na o etali élection tomonaki que bandeko bakutanaki na ba difficulté ebele ba difficulté nanu ebandaki na ba parti politique na bango pe na ba regroupement politique na bango tomonaki que bandeko na biso en situation de handicap bazalaki bandimamaki na PTT alors na yebité et puis kotala ba élection ndenge elekaki ba résultat na ngambo na biso ba personne en situation de handicap résultat ezalaki vraiment malamu te tobimaki presque pas alors motuna ezali boye est-ce que ezalaki impréparation to ezalaki di na incapacité na ebité résultat wana négativité ya résultat nezaki di na nini? Bon, merci ndeko pour la question na yo. Élection ndenge lekaki wana ezala parti politique ezala le mouvement politique ezalaki facilité pour la personne avec handicap à kende effectivement tout le monde qui va négocier biso ebele ba courageux ba kotaki ba koti na kati ya masolo ba bundi mais eloko liboso la koloba ya liboso eza nini loi o basalaki ezalaki moi je peux dire incomplète pour la biso pour loi électorale seni asalaki loko moko ya malamu donc batenaki pena compte na donne ya handicap te. C'est très important bakotaki na makambo wana te bakotaki na makambo wana te bato seni ya kolobake voilà bon na pesa exemple moko pour bande ko na biso ebele bazolo na biso na ndako moment par exemple aza la chaise roulante il faut bien la lemba akende soit un député national il faut kota ma tête il faut kota comment on appelle ça les limiter tina ndanu kuna il faut mata banzalemba il faut akota ngaba il faut kota kisenso bon sikoyo akotambula ndengeni c'est pourquoi et là comment ngai souci la ngai wana eza ngai na zoloba to meka ko aider bato ndeko bande ko biso wana ya seni prochainement on va changer loi na bango wana ya personne handicap to vivre ndenge moko na bato mususu te ce que ça ma kamba classe to boya kate cette personne vivant handicap si il a son mental exact toko ako gagner pe banani ba examen ko lekana banani mais quand tambo la mobilité c'est tout un problème même quand quelqu'un est en train de battre pour monter là dans le quelqu'un peut monter dans le là-bas nani bangomba wana bazalemba ni tout ça ko kate faut tenir compte na makambo wana pour va kotala pourcentage ya personnes avec handicap basa na ndenge esengeli pour que personne avec handicap soit jouer à moi voix quelqu'un peut faire facilement aussi 1000 voix 2000 voix ba yeba que non ça va eza ko koptete mais bandi maye basa la loi musoso ce que basa yango te eza mo bulu pona na biso bato na biso baza bele kuna ba tiaki mutu et loko moko te donc eza mawana maweza ko na babwa kimbonga pamba caution ezalaki ya kufuta ndenge moko hein moto ko cadrer assistance ezalaki te ça n'a pas suivi. J'ai vu même notre ministre notre ministre avec handicap bon avec le peu de moyens qu'elle pouvait avoir mais à des cas quitté oui tout ça parce que il faut battre la coefficient la bango wana ya banani ya seni wana il faut battre yango prochainement nous pouvons écrire toute l'organisation pour tout côté na bango to bisa bango ba yeba ko
autant la comment résoudre ces problèmes-là. Parce que s'il y en avait même 4, 5, 10 personnes, des députés nationaux, rien ça la bien. Ya solo ndeko Marcel nalandio na bokebi penza na yango sikoyo na kotala mosala oyo seni asali na en général et puis pour na en particulier pour na biso ba personne en situation de handicap. Est-ce que seni asali mosala kitoko? Asali ata kitoko te. Asali loko mokote. Parce que on ne sait pas peut-être bazaki ambuye. Ils le savent, non, Asali Moussala bien. Donc on n'a pas tenu compte, il y a personnes avec handicap. D'une façon générale, ça les réussi là-bas. J'ai vu qu'il y avait des problèmes, les autres avaient des machines, ainsi de suite. Donc comme il y a une élection annulée, on va dire que ça la sikoyo. Attention, est-ce que tu as dans l'assurance que non, à ta personne avec handicap à Goya? Mais non, on a besoin de copter. Chef coutumier, peut-être. Mais vraiment, la personne avec handicap, il y a beaucoup d'intelligence dedans. Mais malheureusement, CENI n'a pas tenu compte de ça. N'a pas tenu compte de ça. Voilà comment nous avons tous, presque tous échoué. Et ça, madame, on est sécurité. Oui, il y a solo ndeko Marcel alobi CENI en général, parce que nous sommes na bango malamu mais nangambu il y a ba personne en situation de handicap, ba tenaki vraiment quantité na donne du handicap. Kasi na yango ozo proposer nini pour l'avenir? Ya Seigneur Goya na mbala ya sima. Ozo proposer nini en tant que personne en situation de handicap? Ozo proposer nini? Voilà, on a proposé boy. Nous devons tout faire pour tous ensemble. Tous la délégation moko, tout kutana na bureau ya CENI. C'est la merde de tout côté bureau CENI baye ba ko recadrer nani élection électorale ya ba personne avec handicap. Je crois que c'est la merde des choses mon frère. Il faut tout comme na bango ba meka revoir loi na bango. Quelle que soit comment comment on appelle ça ba caution. Deuxième chose, baye ba comment faire pour permettre à tout le monde d'encourager aussi les personnes avec handicap. Ba ça ni ba Bakota na masolo. Voilà. Puisque on a vu bien que beaucoup de gens sont intelligents. D'accord, cet exemple, j'ai toujours apprécié aussi par mon chef. Aujourd'hui, c'est la politique qui a fait qu'aujourd'hui, depuis 2019, je suis maintenant chargé d'études au niveau du cabinet ministériel de la famille. Parce que tout quoi dit. Mais je ne peux pas comprendre. Ce qui s'est dit, c'est tout ça des fautes. Il faut que tu aies un bango, tout comment. Ba me ko rectifier na mon assemblée président de la République ba aider biso ya ko pesa loi na biso wana pour to zokata 15% na ba institution ou bien na ba ministère il y a l'état. Bon, qu'est-ce qui peut empêcher que CENI encourager les bateaux au handicap puisqu'il y a beaucoup de savants aussi dedans parmi nous ba sala nini ba zo caution moko ba pesa loi moko ba revoir le ko na bango pour la personne avec handicap. Sinon c'est difficile. Il faut que mona bango. On a préconisé en tout cas la structure la bisogno sotto sale la yango. C'est la merde des choses. Toi tika boyete, c'est tika boyete bango fait ko bossa. Il faut que ça soit par écrit. To ke to ko tena bango to sololi une délégation suffit. To OK to sali yango. Voilà na mon proposition nga yango wana. Oui, merci ndeko Marcel. Ndeko Marcel alobi CENI il faut revoir loi électorale en tenant compte il y a donne du handicap. Voilà. Sikoyo ce qui totali na constitution ya mboka na biso na article 49 oyo epesi biso bandicapé epesaka biso bandicapé moi valeur oyo elobi ete surtout esika oyo balobi te personne handicapée il faut azala représenter na ba institution nyonso ya mboka. Mais jusqu'à présent tozomona ngo ezaka lokola moi slogan et puis elingi pe ezala lokola esukaka na slogan. Or ezali ba avantage oyo ba pesi biso ba PVH. Est-ce que siko motuni ezali bo est-ce que bazokoka kokotisa biso na ba institution te po totanga te po toza ben capable to
pour na nini donc na yebité. D'accord, Yanola. Oui, Yanola. Oui. Avant la kende ko yebisa ko non. Il faut to profiter na ko pesa taba de ko na biso bastali législature yo tiko sila. Na papa Fachi en 2022 va ratifier loi na biso électorale. Pour ça répartition il y a pas siège. Il y a pas siège. Donc nani personne avec handicap à 15%. Même dans ma administration à l'État. Ma entreprise privée 15%. Mais les autres ne le font pas. Donc, on cet exemple Kakamoko. Monsieur Franklin Donald Roosevelt, le premier président américain, où il y a Salaki, 3 mandats, même 4e mandat, va passer 4e mandat. En tout cas, l'Amérique est la chef de la démocratie. Mais le président, on a la chaise roulante. C'est lui qui a dirigé la guerre il y a depuis 1933 jusqu'en 1945. Azalaki personne en situation de handicap. Personne de handicap a fandi, 4e mandat est compliqué pour aller la Kofi. 4e mandat. Attends, tu me sois à Gozoate. Ça a 4 ans. Alors, comment se fait-il que parmi les handicaps, parmi les kaki bango bamoni ke bato baza nani maele était à diriger, mais dans la kaka, nani moto ayibi mbongo ya l'État. Na azam maladie. Ils ont handicap monene. Ils ont handicap pour toute la nation. Mais oyo il y a fandi la chaise roulante ou bien tamboli ou bien zo nguluma bino botiki tamusuma ye la tangaki à CCP université mais musa les actes. Comment tu encourager pour muso na batanga pour ba tika ko kende na balabala ko senga. Hein? Il faut batala likambo papa. Oyo likambo il faut to ba revoir ba pesa biso kota na biso wana ko sala kitoko makasi ko encourager ba ande ko biso handicap batanga ba ko zala. Les leçons que tu as oui c'est parce que tu tangaki. Oui, zongeli bakonzi ya mboka. La personne en situation de handicap azali incapable était. Surtout oyo asali mwa biki na ye, hein? Atangi mwa kelasi na ye ndenge tolobaka azali incapable était ya kozala représenter na ba institution nyonso ya mboka lokola batu nyonso oyo basalaka kuna. Pourquoi pas nous? Totangi bakelasi, to sali nyonso et sengeli to sala, to tanga bakelasi elongo na ba valide misusu oyo kutuke mayele pesa na ngote, mais bozo pesa importance mingi na bandeko oyo baza na handicap te, et puis bozo kitisa biso ba personne en situation de handicap. De Seigneur Nabino, beau revoir, loi électorale, et puis botala et loko oyo constitution et pesibiso lokola avantage, mais avantage en wana toujours bénéficier nangote jusque là, de éviter les sous-mounini oyo biso ba personne en situation de handicap to mema. Mais ndenge tolobaka mikolo nyonso na nzela ya émission oyo toza kotalisa bino, et puis handicap ezali permanent, donc c'est-à-dire okoyi kozala valide lelo lobi okoyi pe kokoma handicapé. Yango wana to bengaka bino batu nyonso bandeko nyonso oyo balandaka biso toteyaka bino, toteyaka nyonso na bino ba valide oyo bombengaka soit disant ba valide pour ngape na zaka valide na ndenge nanga oyo bino bombengaka valide na bandeko oyo basa na situation de handicap, toteyaka batu nyonso po handicap ezali permanent. Ndeko Marcel tozongi na motuna oyo eko sungape bandeko ebele ozo kanisa nini po na avenir ya bandeko ya situation de handicap face aux élections. Merci ndeko nangai na lobi boye bandeko nangai nyonso bozo vivre handicap oyo ayibiki atanga kata muke mayele za na mutu otika espace te, il faut ba
tia mutu eza facilité malgré ba pesi biso la wana ya bakota bani tout ça o ba pour le matin zo benga ngo slogan mais bon ça la courage bon tia mutu mais néanmoins tout ko sala ka délégation avant élection o monsieur ko salama to za bande ko na biso oyo ya bande ko na biso ya seni ba meka ko revoir loi électorale na bango concernant la personne avec handicap. Ça va plus nous arranger. Comme ça, je dis, c'est écosalaté. C'est on copte les chefs coutumiers. Mais parmi les autres, il y a beaucoup d'intellectuels. Mais on a payé ça, par exemple, nous sommes Martin Kangaïs. Bah, chef coutumier, vous te belé, bah, ça l'attaque et la cité. Mais, bah, so, copte bango, na facilité ni on exactement. Moi, ça, c'est quoi, awa. Moi, tout le monde a. Discrimination, on a pour la voilà. Nani a Saliango. Tant Saliango, bamuso ya ezime bongo la ke utonga flat. Mais ya tikali akufi mais tiki eloko on ko sali sabato pona batanga base de connaissance. Base de connaissance tout se décourager te bande ko ngai élection ezabato nyo sommet to lutter mingi to koma to sala délégation to tala kaka mseni wana à revoir loi électorale pour la personne avec handicap. Comme ça, à ce moment-là, il peut permettre les bisous. Bah, si tu veux bisous tout ça, wapi. Mais il ne faut pas se décourager. C'est un combat oyo toko kendenango tinasuka. Oui, ezali combat oyo toko kendenango tinasuka. Toko loba ti bakoyoka biso po etumba oyo to tinango mosika. Mais quand même, ba avancer et ezali pe ezomonana mais nanu tokomi penza esika ngote oyo esengeli tokoma ndeko Marcel na koloba lisusu po etali bandeko na biso oyo bazo traîner na balabala esalaka pasi na soni komona bandeko na biso en situation de handicap na balabala bazo senga tomonaka bango na boulevard 30 juin na nini na pemeni ya pays du peuple tout le monde a bango na Kasai et puis na bawenze un peu partout bandeko na biso en situation de handicap baza ko senga tango mona ka bandeko na biso baza ko senga esa da ndenge ni ça la passe mingi na motema ça la passe mingi na motema et moko mona ma miso yebi mangai Nathalie ce qu'on a za na servir mais ce qui m'a toujours étonné comment ça veut dire que on ne peut pas encadrer comment on appelle ça, les assistants sociaux. Parce que les affaires sociales, elles existent. Ok, n'a pas tout, bafuta kamoto. Ok, n'a pas bafuta ka personne avec handicap. Attends moi quelque chose pour que tenir sans amovible. À ça, moi côté là, bazar essentiel. Chez nous, des fois, nous ne sommes même pas recensés. Ce sont des gens là où l'État, donc on a tout copié la constitution, mais il faut tout kendaga, tambura kuna o affaires sociales, ça existe pour quelle raison? C'est parce que si on encadre les assistants sociaux, pour s'occuper de la personne handicap, on va les encadrer. Quoi ça peut nous vivre. Bon, ça n'a pas si les on peut essayer de bien zone, comme habitude, et ça fait très mal pour nous tous. C'est pour ça que tout le temps que tu as mandambo, et ça la personne passe. Puis c'est un peu, personne valide, moi mon quai, au baillet, puis c'est ce qu'on appelle si moto n'a pas moto soit yébaté. Moto en difficulté, moi le PC, il y a ça causons ça. Mais la PC, ce sont la moindre de qu'on a musupe, oyo, à la balabala, ça n'a pas si migre motem. On a évité ce affaire sociale, il faut topper ça, personne avec handicap pour gérer en gros. La moindre des années. Il y a solo ndeko Marcel na sepeli na eloko moko lobi wana il faut ko associer ou ko impliquer assistants sociaux bakota na terrain pona ko tala penza likambo oyo etali bandeko na biso oyo baza na situation de handicap ce qui na lobi bongo ezali que pour ba technicien du social tango bakota na terrain bakoye bandenge nini ya ko mema bandeko na biso na autonomisation. Merci mingi ndeko Marcel. N'habite awa tokomi ko kita mona yo ya fin. Ezanini pe oko profiter na sima ya mo ya fin wana ko pesa bandeko misatu mine mbote awa tokomi presque na suka ya émission. OK. Merci bandeko rangai. Oyo nyonso bofandi na vie moko ya personne avec handicap à travers République démocratique du Congo. Vous avez le courage,
toko bunda na bike ba féliciter bis toko féliciter d'abord ba législature et outi kosila pour nini ba pesi biso mo chance Félix na permettre pour créer un ministère oyo moto handicap azo vivre mais pour azala ministre atala baninga mais ezai bandeli bo se décourager te to féliciter Félix to féliciter na batona nyonso to féliciter papa oyo Malula Billy oyo mukolo chaîne oyo pour permettre ce espace pour to meka ko s'exprimer to encourager bino to zo ba stratégie ya kokende lite zana no mulai hein to bunda mane mane to ko zo kaka kota na biso wana e osala bien papa oyo sali loko il faut to pese merci tout ça ba technicien wa ebele ba osala musala pour na bino ba personne avec handicap eza ile ko muka isengo makasi osala courage nzamba ko sala ma mikoleko ya to kotana nanu na ministère to zui est-ce que kota biso bande ko respecter yango nous serons nous encadrer même nous-mêmes dès la zo senga nani bosa na mo courage quand même beaucoup bosa na kimia to ko bunda kaka bon na féliciter ndeko nanga Iremi Azawa sur la liste il y a FM télévision et ça n'inga mon plaisir participation à liboso lobby to ko ya lisusu bande ko nanga ba cameraman bazawa na ba technicien nyonso baza awa apesa merci na ko bosa na lisusu ko zongela papa Malua Billy eza ile ko susi to ko ya chaque fois que soki bon invité biso to ko ya ko solo la pona makambo ya handicap ko ezo pesa biso mutu passe na mboka oyo bo bantu biso va souffrir makasi akatema zate ba piloko beleza. Bon merci beaucoup ezamba la suka te to ko ya lisusu. Merci na bino nyonso balandi ya émission tout est possible ya tongo ya lelo to pesi merci na mokonzi mboka na oyo nyonso asali po etali ba personne en situation de handicap. Merci na yo Fati Beton to pesi merci to pesi pe merci na son excellence ministre na biso mama Irene Diata to pesi mbote sika ozwami to pesi mbote na secrétaire général na biso François Kassanda esika ozwami to pesi mbote na président Billy Malua to kolemba te pe ba merci ebele na espace oyo au sacrifia pour na biso ba personne en situation de handicap et puis merci na lipasa na yo Jean-Marie Mboma pe na bandeko nyonso ya anga to pesi bino mbote na ba mama nyonso en situation de handicap na mwana bino mois de la femme to pesi bino mbote to bosanité ba mama oyo basali que FM ezala mama Fifi pe mama Rit to pesi bino mbote pe to pesi mbote na mon pote Fujo Miyalu esika ozwami na pesi mbote pe libota mobimba na bosanité bibi Chezenge mwasi azanga mbanda mbote na yo esika ozwami pe famille Miyalu mobimba to pesi bino mbote na famille Kilesi mobimba to tali pe likama 8000 km to bosanité Roger Kilesi na Suisse Mofe Bombo Vicky Longomba to pesi bino mbote pe Bob Kilesi na France to pesi mbote to bosanité Fila Mumbenga mama na Valencia to pesi mbote pe Miki Michael Bengo to pesi mbote pe balandi nyonso ya émission tout est possible to pesi bino mbote pe soki bo sepela ki na émission oyo pe émission oyo soki komela ki bino na bandaku na bino ezali grâce ya ba technicien na biso Detemuya pe Benjamin Monantsuka na technique to pesi bino mbote pe na caméra to zalaki bongo na Torres to kopesa bino numéro na biso ya contact soki ba remarque ezali to ba préoccupation mususu pe ezali bokoki kobenga biso na numéro na biso oyo ya 089 330
48 53 pe tozali ko bondela bino bandeko oyo boki kosunga émission oyo basponsor tozobundana biso moko koyana nuna émission il faut obeta mutu oluka transport na biso ya pasi donc basponsor esika bozwami boya bosunga émission oyo po émission oyo ekofungola makambo ebele pe bandeko ebele oyo bazali na mikakatano bino nyonso oyo bolandi biso encore une fois to pesi bino mbote mingi. Kala peke oyo atambolaka na mutu melelo atamboli ye moko likama kokamwa mama Dorcas. Ah bandeko na ngai avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko avec na mutu avec yango aza nani ebongo mutu aza nani tout est possible yango yeye Tout est possible yango eza nini tout est possible eye kotalisa bino misala nini oyo bandikape basalaka handikape pasa mutu lokola yo landa ye oyeba